po nzoto oyo soko oyebi ke eza kaka ya mobali na yo yo moko okoki ko exposer mabele na o libanda te. Il faut ko bomba nzoto surtout tant babi mwasi ya ndako mwasi ya libala mwasi ya mutu azoke ndo yebisa camarade tala mobali nanga panzaka nga boye tala mobali nanga simbaka nga boye mobali nanga sala ngai boye. Tango akala to bandai komona ndenge ba parents na biso bandai kolata ba mama na biso ba valorisaki maputa. Bien voilà, toza na chaîne Nabiso 1G4 Cadence TV, ya les boss. Topesi bino boye malam na chaîne Nabiso, Pati Libonda c'est toujours H mon pépé na 1G4 Cadence TV. Toza na rubrique Nabiso to salela toujours ya tous les temps. J'ai compris la vie bolingo eza wapi. Toye na thème tozo ko sala analyse na sujet ya lelo ezali mingi koloba les femmes mariées mal habillées. Toye ko sala analyse na basi ya mabala o bazolata mabe makasi basi bakomi kolata libanda lokola bandumba mais basi ya mabala na yambi na chaîne na biso ba invité na ngai à tous les jours tozali na maman na ngai ma sœur de tous les temps. Présentez-vous na ba landi ya chaîne na biso 1G4 Cadence TV. Maman Sarah, la douceur toujours 1G4 Cadence TV. Merci Maman Sarah. Nayambi na mopanzi na ngai ma consoeur, présentez-vous avec tous les auditeurs qui nous regardent à ce moment. Présentez-vous devant la chaîne de 1G4 Cadence TV. Bonjour à tous. Nga maman Bijou Lydia. Na sepeli kokutana na baninga ndenge babenga kinga. Na kutana na bango pour tout partager moi les solo babomba kimuke. Merci beaucoup. Merci Maman Lydia. Maman Lydia toyambi na chaîne na biso 1G4 Cadence TV. Tozo lobela mingi vraiment thème o tozo lingi to sala analyse na mokola lelo ozo lobela les femmes mariées mal habillées. Pona yo Maman Sarah, Maman Lydia basi ya mabala et la teli na bango na mokola lelo komi ndenge nini et pas na yo. Bon, merci maman. Nakoyi koloba boye. Pona makambo elateli oyo tozomona ngo mikolo oyo. Eza na elateli moko tozo comprendre te même nga moko na koki koloba. Elateli oyo mwasi azobima nango na ndako ya libala. C'est supposé que azana mobali na ye na kati ya ndako. Donc po abima libanda yandaku c'est que mobali na ye amoni. C'est ça. Oui, mobali na koyi komona. Est-ce que accoutrement o ya lataki po abima libanda? Ba discutaki na mobali. Tango alataki boye mo po abima na nzela, mobali ebisaki que tu es bien habillé ou comment? Et puis yo moko na maman. Tango ozolata de façon que naza mwasi ya mutu pona bima libanda. Il faut n'attaquer muto ko websanga que maman tu es bien habillé. Donc yo moko mitali na onanda. Bon, ce qui est que papa sepela ndenge yo lataka. Là c'est autre chose. Pour ezana mibali mususu oyo balingaka mwasi na ye azala na ye un peu sexy. Mususu alingaka mwasi na ye azala peut-être bien habillé na liputa. Ndenge ba maman bandaka kolata kala. C'est un peu ça. Merci Maman Lydia. Au lobby mobile temps mususu asepelane lateli na un peu sexy mais sexy en autre comme mon comité libanda au mona mwasi ya libala mabele libanda hein kola na eto kiloti na ye mi pende nyonso etikali bazape libanda babala te bazali mais amoni mwasi alliance boye sexy ya boye akoki beta ne pe misu siko elateli ya ndengo wana mama nanga Lydia nini okoloba na basi ya mabala o bazolata mabena tina kati ya balabala. Merci maman Nelly. Normalement moi si ceux qui ozolata o mitalinano ponzoto oyo soro yebi ke ezakaka ya mobali na yo yo moko okoki ko exposer mabele na o libanda te okolata elamba moko de façon que donc ozala trop sexité
soki olata elamba ezala te ke eleki so epende nini ke lelo okoki olokota te eloko moko boye mutu azala kaka na atala yo na ndenge mabe. Il faut kobomba nzoto surtout tant babi mwasi ya ndako mwasi ya libala mwasi ya mutu. Il faut koyeba kobomba nzoto parce que nzoto wana eza ya bino mibale ya mobali na yo eza ya mutu nyonso te parce que tango ozo expose ngo ozo attirer batu libanda okomona mutu akomona watana no na maboko bo akokipe te akobenga yo parce que akomona coudrement na yo amoni nini c'est que omi exposé ye pas na besoin asimba mwa nzoto wana amona mwa nzoto wana. C'est un peu ça. Merci. Merci mingi Mama Lydia. Mama Sarah na ngambu na okuna obongisi nini pona Mama Lydia na mokola lelo. Merci Mama Lydia na boye malamu toyambio na chaîne na biso ya 1G4 Cadence TV. Vraiment la lingina tuna mwa mutuna o Mama Lydia. Lolenge nini ya kutrema oya mwasa libala akoki ko présenter yango na kati ya batu ou bien na kati ya balabala. Donc vraiment la lingina yeba lolenge o mwasa libala akoki ko se comporter na oeza moko ya habillement na ye. C'est ça. Merci maman. Bon, selon nga mwasi ya libala et puis tango akala to bandai komona ndenge ba parents na biso bandai kolata. Ba maman na biso ba valorisaki maputa au mona mwasi ya mutu tango azolata abimina liputa puis maputa wana bando mona double pagne deux pagnes zo sa mwasi kitoko ezalaka isusu te. Oui, malgré qu'il est loana maputa to comment osala ngo ba jupe to comment osala boy mwasi fo lata eloko moko ezala des oko lata pantalon ba boy te ke lata pantalon olati pantalon mais eza classe olati kilote non mais eza classe ezala te ke olati pantalon otiki libumu libanda or libumu wana mutu nyonso azala na posa tant olati elamba boy il faut imaginer mwasi wana kati azala ndenge nini mais yo so exposango alors eza bien te il faut ko lata toboy te kilelo ndenge batu ba ba kilelo lata na kilelo mais ndenge propre omiye ba peke na za mwasi ya mutu naza mwasi ya mutu na ko tika nzoto polele te soki naza na ndako na naza na mobile nanga oui na ko lata soki kilote nanga soki ni nanga ou soit asengi nga bike tozo bima tozabo lata boy poza mobile msu ba na ngio lata boy wana yemoka ozala jeunete yo po oza jeunete ebike na lati selon goût ya mobile nanga. En tout cas, c'est un peu ça. Maman Lydia, merci na ba réponse au PC. Si on a lingna tout na penza mutuno eza très capital. Maman Lydia, e bongo ba mibali mususu bazalaka alobinga na linga mwasi azala sersi. Ngaso mwasi aza sersi te vraiment en tout cas pas na ngai don nazomona kitoko te. Na lingi ozala sexy ozala sexy za na kati ndako eza na libanda. Siko yo atanke mama tango bali mobali o alingi na sexy. Mobali mesane na mwasi sexy. Olie keke lula libanda aboyi ne ko lula libanda lingi ango penda na kati ndako. Donc ola kisango na ndako pe na libanda. Siko mama nanga okosala nini naza posa ya réponse na yo. Ah, merci maman. Et sexy alors ma casse parce que ezaka passe. C'est vrai, ezana mibali mususu oyo balinga kaka moi si naza sexy. Bon, papa, au permettre moi si naza sexy. Eza mabete, bozala rana kasi tout le temps. Tango lati c'est sexy wana peut-être obimi na musala tango zobima olobi que non madame na sisi et landanga place bo soit tindi chauffeur aya kozwa qui sexy bo fandi na obilo mibale bon pour tango hotel manare ya zwa bo mutu ano kutu bato banga o souté et le belansu batu mingi te tango okozwaye bo fandi na eza na problème te eza mobile msolinga ka moi sinaza sexy ye moko kuta bando ye la wa luli ya yelio olata bon wana zo rendre sexy pona yo entre temps il faut bozala presque partout et puis conscience à moi c'est ngo eza la pe que mobile nanga linga na zala bo mais pona mutu nyonso te pona mobile nanga parce que soka comprendre bongo te komi ke mama
mama olati kitoko mama boy et comme on exposé lisusu comme sous problème na libala ah wane ozapasi même ibali mususu balinga ngote bakokara ngwata muketi alingara moi sina lati boye donc amonier très propre parce que azobomba nzoto wana po na ye moko ayebi esikani na koki kolobaki ozala donc sexy peut-être bozaka bino mibale po mutu nyonso amona te donc ezo jouer na banini ba rôle na mibale et pas ba papa mutu na mutu alinga moi sina azala ba msuku tata perika pa balinga te kanga suki kaka ya pamba ya maboko. C'est ça. Okangi na osuki na maboko azomona très joli akomona msuna bakabelo chebo et lobelelo otazomona ka mwasi na et donc côté wana na ebité bino moko boyeba. Merci maman Lydia, vraiment merci maman na ba réponse na yo nga siko na ningi na bakisa boy maman Lydia. Femme mariée mal habillé en plus le sous abakisi likolo na e ba copine ya ba célibataire ebele hein donc yaza siko na habillé mamoko ya mabe siko na baninga lisusu ya ba célibataire ye wana ba ma copine surtout ba ma chérie bazebele ye wana soka bi ma chérie yoka ye wana mabele nyosu libanda vraiment moi c'est libala conseil ni no ko pesa na basi ya ndengo wana. Maneli, merci beaucoup. Minga ba question. Na lobby boy. Le makamwana eza passe. Bon, dès na yo karabatu susu ba loba, nda kwa muninga esike tangaka okoyeba te ye moko. Bon, ngapela mitu na ba question, boza libanda. Tant boza libanda, bozo linga na makasi. C'est ça. Et na bandina bongo pona koma, on bolinga na makasi. Bokoti na ndaku peut-être bon wana ezanga nande batu susu na yo karamike mike ba oloba tangu bozali banda kolinga o makasi boye bokoti na ndaku peut-être ayebisa ke olataka boye mais moi si mususu omona bi babi kuna fanda kara na ba fio balataka ba jupe mikuse balataka ba kilote balataka banani déjà une compréhension sur ese bandi bongo moi si oyo oza na vocation à libala okofanda okobima libanda te mais moi si oza na vocation à libala te obalaki no parce que na monaki baninga babali moninga balaki libala c'est pas donné à tout le monde hein? C'est ça. Libala c'est pas donné à tout le monde parce que oko supporter au fandi ngamna sina fandi oui to ezate kenta nga na bali ba camarade nyoso ba bali te ba msusu ba bali pété mais nakopona nana ninde nako fréquenter pour ceux qui ba ebsinga ke no ye kuna koma Rolanda boya boy ngape na bimi na zongeli ba machari non wana vraiment tika na okaka vie alibala et la kiote pour moi si alibala a supportaka akangaka mutema bokosilisa na ndako po tango zoke pa ba machari c'est supposé obimisaka nyonso pe libanda po conseil nini bakopesa yo bakopesa o conseil te po bakwa kokuta bino nyonso esika mo est-ce que baoyeba ki oza femme mariée baoyeba te. Donc en tout cas libala eza vocation mutu nyonso te soko monique ou ça par sentiment il faut pas qu'on dise malibala il faut kotika même au bali même moi si c'est pas donné à tout le monde. Merci. Merci vraiment maman Sarah na ngambu na okuna. Oui maman na ngana nina tuna moi mutu na oyo donc nde na yo kabaloba moi si alibala vraiment azana ba camarade te moi si azana baninga te parce que ezala ba question ba comportement mususu okendo zongo na baninga oyeko memango na kati anda kwa libala siko conseil nini oyo kopesa na genre ya bana basi oyo baza toujours na ba camarade moi ça zo makambo ya mbetu azokende oyebisa camarade tala mobali nanga panzaka nga boye tala mobali nanga simbaka nga boye mobali nanga sala ngai boye mama conseil nini opesa na basi ya lolenge wana o bazwa makamba chambre azwi makambo eza ike ya secret oya koke koloba te azoke kobeta ngo na baninga parce que ye mutu baninga ye mutu ba machari koke obeta ba secret ya mbetu na libanda en tout cas conseil nini opesa na bato modèle wana. Merci maman pour la parole. Na lobby boy. Tant tozolo balibala, biso soto utaki libanda. Tant utaki libanda,
quitte à toi de voir nazaki na ba camarades nini parce que tant on a la bali na uta ko lobango tant on a la bali c'est pas dire que bango nyoso pe ba bali directement il faut oyeba camarades nini obandai ko fréquenter tangu bozaki bino nyoso ba minzemba c'est ça bon tant na longwe na bali na yebi ke libala déjà na vu à libanda ezandenge mokote ezandenge mokote balobaka na ndako ya libala soki toboyite ba parents bazali mais nga na lobaka ta so bozana ba parents il faut bobongisa bino mibale avant ya kokoma epa ba parents soki epa ba parents epa na bino mibale simbite la bokoki kokene mais dire que nazo bima na vie na nga ya kati nake nango epa ba machari tokofanda to bandi koloba nga kutu boye po basi bazala masolo ebele basi bazala masolo tozara masolo ebele ya robeta tango na okende koloba est-ce que camarade ngo ona tika elibanda ona tonga na bala est-ce que asepelaka est-ce que asepelaka komona ngai na mobile na ngande to vivaka na ebi to yebala boye mais la kati na ya mitema te est-ce que masona okobeta ekita mobile na nga salinga bota sa kinga bas est-ce que yazo sepela soki okuta na oya zaki mutema mabe oyebaka na ote ya nini yango to fanda ekutu boye to zalaki bien libala nde nini balobaka soki ebemba libala mibali ozomona tango abandolo babongo azoyindisa yo mutema au fur et à mesure lelo ozongi lobi motema lompe koboya carrément obandi koyinali oyini libala ozonga isusu libanda donc yango toyebaka te pourquoi okobeta lisolo ya ndaku na yo libanda nga so yeloko eswinga na zeli mobile nanga auti musala alie apemi to bandi kobeta masolo journée lekindenge nini au passé ndenge nini après ezara na ngonga oyo mwasi asolaka na mobile na ye na bandi koyebise no makambo sala kinga boyo sala kiboye na sepela kite moninga nanga na tikala na ekaka yo yango na ngina ebisa yo bukaka yo pourtant ba esa biso to quitter biso mibale donc to partager na yo to yo kana et puis to za un esprit à écoute ya pardon sinon te tant on a que ça moninga bien senga o pardon te tikai asala boité tikai alors eza bien te eza vraiment déconseillé koye bato boité que na boya ba camarade na ngai po na bali non eza mabena koye bande banani oyo ngai na koki kozala na bango merci beaucoup na question vraiment merci mingi mama Lydia na ba réponse oyo opesi biso et pour na biso to pona nga maze la panthère noire na bakisi boy na balandi ya chaîne na biso bozolanda biso na tango yo femme mariée mal habillée maman nangai zwa kibo mwasi na yo mwasi ya libala tiango penza na respect nyonso ke naza femme mariée ezate ke alliance oza na alliance to oza na alliance te tant que oza na ndaku ya libala oza déjà mwasi ya libala oza pe mwasi ya moto donc ils ont habillement na yo zale pe descente na libanda na abima batu bakotala nga batu bakomona ngai yo mwasi ya libala otiana nusili ya 10 mètres ozuli sou mabelo tiki libanda yo wana kilo cha mukuse donc oza confondi na baso baza libanda bazoluka mibali libanda donc oza confondi na bango donc ba oyeba te ke oya na za femme vraiment oya na vraiment za mwasi ya moto hein yo wana kobima na libanda na balabala ma copine ma chérie ma copine kutezanga koma na kutu kokosile koma ma chérie mama conseil nini yoso okopesa lobi pe oboti mwana na yo oyo okopesa lobi lokola tolike mwana nga na libala bazala boyete mama donc tomi bongisa tozo sala banalize oyo eza kaka te pona ko critiquer mutu to critiquer mutu te tozo pesa otoli oza na libala na yo lata manière moko ke mutu amonio pe na libanda lobi wi mwasi ana se respectaka po mobali même akoki olobake mwasi na linga alata ane sexy bongo sepelisanga oui sala ngo na ndaku
pembeni na mobali na ozala na sexy ndengo lingi ti kilote ya mukuse mobali aza pembeni na yo eza mabete mais yo ozwi kilote no même ya mukuse penza ti na balabala baleki pe bazotala bavoisin bazotala bana quartier pe bazomona sera nazane légère to mekara nano tant ba petit ba comme pusana mais ser ndeni yo pe kuna ba petit nanga oyebi bulo balingela kaote oyebi te lobi ekomi o makambu ekomi ebele mwasi nanga bimaka libanda mobali akomi soupçonné na mona mwasi nanga na garçon boy pe kepe ekomi exact mwasi pas perdre libala na yo na nini yo perdre libala na yo po na habillement na yo. Donc vraiment balandi chaîne na biso bo s'abonner bo partager makambo tozo sala tozo lobela banalize to lobela eza pona ko édifier mutu eza pona ko finga mutu te na pesi bino vraiment merci balobeze pa na bio mama Sarah na ngambo na vraiment ngapo nanga Sarah la douceur na mingi ko pesa bana basi o bazo kende mabala ba mama o pe baza na kati ndako mabala en tout cas na koyebisa bino eloko l'habillement d'une femme compte accoutrement ya mwasi e kontaka donc na ko pesa vraiment toli muke e pa ya basi oyo balingi ko s'habiller mal mwana mwasi aza na kati ndako ya libala mobali naza ko se lamenter toujours et pas ba parrain et pas ba marraine mais pas maman oya botiye mwana mwasi elateli mabe mwana mwasi ozo lata liputa loko alati jip donc ezo lekela ngai tant oya lelo mwana mwasi alati liputa atiki mukongo na ye libanda mwasi na liputa na libaya façon tonge libaya na ebite so eza fashionné so eza moyen nini donc na ozo ba libaya nyoso doni na sima na ebite so bango mo bazwaka ba midela ngwe pa ba modeliste akati nyoso na sima mukongo libanda do sima na nyoso tanga vandi na tatouage abeti nyoso eza libanda en tout cas ba maman tozala ba femme sage tozala ba femme essentielle parce que bible zolo ba femme sage bâtit sa maison femme essentielle la renverse maman ko renverser ndako na ote na yo jeune fille ozo kende kota ndaka libala yeba ko s'habiller yeba accoutrement na onini oyo nazo mema na belle famille nanga po lobi mobali pe a honorer yo akocho na ndako libala pe na pesi conseil na babsi oyo mibali na bango balingaka sexy oui lata sexy nde mobali na o alingaka NJ4 yo wana kapo na teke to boya te to pesa conseil tant que yo moko za mwana mwasi soko moni ke olanda conseil yo tozo pesa eza yo soko moni olanda te mama lata sexy ndenge mobali na o ndenge azolingela so mobali alinga otika mabele libanda mama tika mabele libanda en tout cas toza wana pona bino bana matete bo like ba vidéo bo partager NJ4 za bino libonda saza pona bino mwana mabele ya tango en tout cas bo like ba vidéo bo partager et ça la biso bien bisous kuna. Merci mama Sarah tokomi na suka ya émission na biso na pesi mbote mingi na Louison Mbala mokonzi ya Madrid matete dynamique de matete ya doyen ba mbote na yo kuna Suzi Landu Mayindu asoko leki na station Ngiringiri te kuna na makanza donc yo moni Suzi Landu te mwasi ya Beton la pétrolière donc ba mbote na kuna na pesi mbote mingi na honorable Brice Dimitri Bayendisa kuna na ponton na Pointe Noire bambote na yo mingi honorable Brice Dimitri Bayendisa na pesi Nadine Palaki mbote na yo kuna esiko zali kuna balandi ya chaîne na biso ba abonné na biso nyonso bo partager bo like na pesi bino bambote mingi kuna na NJ4 Cadence TV ba membre nyonso ya NJ4 Cadence TV na pesi bino mbote mama Sandrine Mbala mama na biso la Rodriguez donc na pesi ba mbote mingi na ML Lubokolo bo partager eza makambo tozo sala banalise vraiment boza na biso na NJ4 na pesi yo mama Sarah na ngambo na yo suka na pesi mbote na mon président mon boss parti libondas acha mon pépé na pesi mbote na mama Sandrine Mbala suka na mwasi
moi c'est à motema molamu na pesi mbote na Becha Weya Oredezo toujours na pesi mbote na ba chroniqueuse nyonso ya 1J4 ba mbote na bino Maman Esther la Rodriguez directrice à chaîne ba mbote toujours présent na pesi mbote na Mama Pemba. En tout cas, Mama Pemba Bambote na aussi que Zomio, na pesi mbote na honorable Mbikai toujours, pété na motema papa social, na pesi mbote na famille Makengo, na pesi mbote na Olivier Kole 0033 code mboka toujours. To zelo tango kwe na mabele, en tout cas esala biso kitoko, na pesi mbote na Ogisha Tamayangi, mwana poto tongo, na pesi mbote na Mirabel Nana. Bambote na yo na pesi mbote na Palmina Moba mwana suka na biso ya chaîne 1J4 toujours mbote na José Kipembe caméraman à Tanga Juste Makolo les stratèges les grands caméramans yewana na pointe 1J4 toujours ne tombera jamais bana matete en tout cas bo zapo na biso bo liker ba vidéo bo partager et ça biso bien bana matete maître Dago ya yo yango wana maître Liseke do ya bino ngo ba maître no so matete oyo eza ya biso na bino bana oni britannique bana mabele libonda César bino bo liker ba vidéo bo partager et ça la biso bien bo sala biso toza bana mabele ya tongo bo sala biso donc et ça la biso go somo bana matete ya tongo ngufu kinsaku batende toza na bino wana donc bo partager Sarah na bo sanité yemei bébé moi si moko munene la belle femme du monde. Salut à vous Yaya na pesi mbote mes respects. Donc mbote mingi ya bébé et si kaizwa miyo. Somo maman nanga Lydia na ngambu na yo ba dédicace eza bien olobela na balandi na yo bazolanda na chaîne na biso 1J4. Vraiment merci beaucoup la pesi na bino moko Bakolo place 1J4 na pesi bino sombote na lingi bino makasi na kanisi eza mbala liboso te pe asuka tokomonana na pesi famille na nyonso surtout docteur Monica gros bisous docteur Monica ba bébé na ngai mibale na pesi bino gros bisous je vous aime beaucoup et na tikite club na ngai munene les élites na pesi bino nyonso mbote makasi. Merci beaucoup. Banabumba, na bosali bilote, tozawa. Merci. Bisous à vous. Vraiment, na pesi vraiment ba remerciement na staff yamba biso katine sika oto na 24 heures chrono. Et pas mettre Chico Ostapan. Donc ceux qui ont les cas à test que les cas terministes. Awa nde makambu. Donc les cas na staff aux à la décité. La bière à bien ma lili donc staff moko poser cadre moko bien bino bo monati. Bo monakati. Na pesi mbote mingi balandi na biso vraiment piengo la Laetitia na italienne. Vraiment bisous, à la prochaine. Bye.